site ya bana nzambe esika lilobe te ya maka ngoyo ba nzembo bien 3W le nazarien eza site ya bana nzambe esika tolobaka esika toyembaka esika topambolaka vraiment site ya bana nzambe esika lilobe te ya maka ngoyo ba nzembo bien 3W le nazarien eza site ya bana nzambe esika tolobaka esika toyembaka esika topambolaka vraiment nayebi te so eza mibale me nga nayebi eza kaka 3W le nazarien.com. Amen. 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 Mujimo okugala ebigisa mukali. Okoki kozala lesengo. Awo ikala ujinigisa mukali. Soki kozala lesengo. Wakikila aleluya ukulukola. Nalingi oyamba aleluya na lobito makasi. Na shauti dinsambu ja sanef. Ata zana ngambu kuna na sanef. Umugwase uduwite bijau mwene tetete. Ayokete oya zondima azamwana mongombo. Amen. Amen. Tetete. Hallelujah. Nitumikira mubati wati jali tujale. Tokopeka otangi ya liloba moko na lelo. Bwapale jijalelu. Atanga liloba ya lelo. Kumikanda ibiti. Na mikanda ibale. Mukanda wa kumpala. Mukanda ya liboso. Wa Jean 43 jusqu'à 44. Yohane mukapwa tuku bine na mine. Jean 11 43 jusqu'à 44. Zomina moko talatala tuku mibale na misato kino tuku bine na mine. Ashisha. Nasima. Ni abana Exode 5. Mukanda ya bobimi. Un seulement. Talatala ya yambo. Niba tubagile di mudina de mukale na Yesu. Bataki na kombo na Yesu. Lisons Évangile selon Saint Jean, chapitre 11e, du 43e au 44e verset. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés devant.
et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Exode chapitre 5, verset 1er seulement. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Amen. Tuti na Yesu tikashi. Ketela Yesu maboko. Alléluia. Amen. Nzambi ditukudia lelo. Omonika na solo balilo bana nzambe mokona lelo. Musombela hansi. Na vandeli na se. Mbokulu lezese. Izakula kula kiswete. Chitu ditwenze ditukudia lelo. Oyu tukosala mokona lelo. C'est un enseignement. Ezali malakisi. Uju kengela se. Oyu ezosengete. Wikala ni ntema ya buni. Ozala na bokebi mingi. Bolwa cha kokula ntono kananga nanga to. Na koganda te. Ninga kula bundi nkulondela boalu. Na kolobondiri na zobe tuloli solo. Nanga bumuti muntu upela mwanenda. Lokola mutu azopesa mwana litoli. Ndimu manese tuni balance invitation. Tozwaki bakasa ya mbela. Boku bikila bantu kulobu mwabeo. Ona kubengisa batu bayane sikoyo. Kwa balo mungo malu atujitwa kule kitukudia lelu. Wete baya bayoka makambo tukono mokona lelo. Parce que a dit très intéressant. Wete yango ezana motuya. Muvi wa muntu ni muntu yonsu sans exception. Na kati ya bongo ina moto nyonso kozanga kopona. Kadi dommage. Kasi ligamba Un bon nombre wa bantu. mwa ndambo ya bato. Kimba mwene kato. Bamona nite. Ndimu manye simbene dimanche. Na ebike bango basa bato ya lubingo. Hamohawe kwa kulomu dimanche. Bakoya na lubingo. Kulomu saga na zangu karimu nwanda muna. Esi akuti zamba ya noliyo. Bobu kushala mu retard. Batikali na kati ya retard. Tuchi la mukalenga Yesu tikashi. Betela Yesu Kristo maboko. Tema wetu general no. Mamana likambo na biso. Ujuwa mbase. Izolo bete. Laissez aller mon peuple. Tika libota na ngai kende. Tema utu di ba développer mu dimanche mu introduction wetu. Zali mwana likambo oyo to mekani komanyola mokola yengeleki na kati ya kokotisi ya sango na biso. Kadi munda wa tem au Na kati ya mamana likambo oyo. mudi sous thème. Ezali kaba mamana likambo ya mike. Wikala mo kukongulu ishaka bidikol. Oye kosunga yo lisusu makasi. Ujuwa mbase. Oye zolo bete. Déliez-les Bofongola ye. et laissez-les aller. Pe botika ye akende. Amen. Amen. Mu dimanche passé, Mokola lubingo eleki. ndimu manese twanga chiti janzambi mwabeo. Na ebiki tozwi liloba na nzambe na esika oyo. Twapeli mikanda minene isatu. Totangi mikanda minene misatu. Chena mpinga na kumikanda ito. Na kozonga na mikanda wana te. Njinyo ku essentiel. Nazokende na motuya. Watu wakiutu gimenda bwalo. Mete yango nde toza na mokosa. Mukanda wali mune na waditu kuja lelu. Mokanda na nga monene ya mokona lelo. Udi mukanda wa Jacques 11.
ezali mokanda yohane mokambo ya 11 43 jusqu'à 44. talatala tuku mine na misato kino tuku mine na minei Uji utwambila chilumbu cha resurrection wa Lazare. oyo elobi likambo ya lisekwa na lazaro Batu valapo mujalubimu bayitozaki na bango mokolo lobiko ngapa leji noir sur blanc. nalakisaki bango mwindo likolo na pembe Meme kubambila se nayebisaki bango Lazare mumana kufu lazare esi akufi muboli aboli unu akomi kolumba solo bipusu bihatuka bangusu ezobima malgré lufu lwenda ata liwa ya lazare malgré kubola kwenda ata kopola lazare malgré bikusu bikavo bimata ata bangusu ezotanga kadidimba diafiki Yesu metaku yesu akomi uji wekoheko mwendela mwabeu oyo yeli esikoyo ye yakimushana mulukitato lazare atikalaki na lilita te kimushana mulukitato lazare atikali na lilita te udija Yesu na liloba na yesu Lazare wakabi. lazare asekwaki Amen. amen Momwani kimo eza bongo te ubie eza bongo tuti na Yesu tikasi ekela yesu kristo nkoko kimema kukulejese ndenge alakisaki ete bumuvu Lazare mubika kulufu lokola lazare asepi na bawei kayimu tenir compte wa matukwa vimulana mulukitato atali mikolo alalaki na lilita te kayimu tenir compte wa bikusu bivumimatato atali bangusu manekotanga te kayimu tenir compte wa se ukavu mubola ununkato atali te esi apolaki azolumba solo selma kudija Yesu kaka na liloba na yesu Lazare wakabi lazare asekwi muvoyimu bika lolenge lazare asekwaki kimudi heba wewo ubika mpe eza lolenge oyo mpo ozosekwa mumatuku onso tikale chako bikale nebo na mwabela mikolo nyonso tokozala nono esika oyo byonso bikavo bifu nyonso esekufaki muvi weba na vi na yo biki bibikabi yango mpe kosekwa à travers dija Yesu. na liloba na yesu Amen. amen Même pour définir définition ou délivrance. na manyolaki na ndimbolaki bokambolami ezali Même pour combler cette délivrance, nayebisaki bokambolami des mots hébreux. ezali maloba na bayebelo Mot hébreu nous signifiait maloba bayebelo eli koloba pénétera. penetera Cela veut dire quoi? eli koloba nini penetera Ou tout signifiait pour rendre libre. yango eli koloba ete kokomisa moto somi Ou tout va rendre libre même. lani bazokomisa somi Ngeuvu bubakwata mubuhika. eza oyo akangamaki na bowumbu Euvu kayita wa kunyunga to. oyo azalaki na ngonga koningana ti Uvu buba privé kutu mouvement. oyo bapimelaki boningani nyonso Kuti bena lukuna. epa na banguna Bena chanda. bato na kindoki Bena majingu. bato asoloka Ni bena mpe bilewule. bato ya bililimi Amen. amen Qui kwamba se nde nalobi ete pénétrer. penetera Cela veut dire eli koloba rendre libre. kokomisa somi Bon, vous pouvez rendre Lazare libre. lolenge bakomisaki lazare somi Nashawe wakapiti. ata yo mpe lisusu Chakwele chintu nashe chimwa. eza na eloko moko te Chidimo kwa mpeshe liberté webo. oyo ekozangisa liberte na yo Mecha mushina ikase. ya motu yo eza ete Umvo tija zanga. boyoka liloba na nzambe Lazare munu kitabu ikala teti. soki lazare azalaki teti na lilita Kaimumu vo tija Yesu do. ayoki liloba na yesu te Kava ubitatu. lazare angai kosekwa te Kimo mtu. eza bongo te Lazare so. lazare bima Mushana teti. soki atikalaki motu makasi Mumana kumvu. esi ayoki Kati. kasi Kayimu reagir to. azosala te Kava ubitatu. lazare alingai kosekwa te Kamubisha. oyo elangwisaki ye Wotwa wa kumvu. eza po ete ayokaki Et puis, wenzele tumva jembe. mpe asaleli boyoki na ye Amen. amen
Malu andi nkwabila kitukujale. Makambo na koyebiso mokona lelo. Wewe tatuanza minimamu wanza. Yo papa pe mama. Kimalu andi mabloke via bantu. Eza makambo yekandi via bantu. Nimba fika. Eza la baindo. Nimba to. Eza la bazungu. Nimba mibilikai. Eza la bandundu. Bonsu bati mumalwa. Atinyoso bazana makambo. Cela veut dire que Eli koloba. pas une distinction dans ce qui est ce Kopona atemoko ezati. Le chamushin. Ya motuya. Chalimachi eba. Ezate matoi na yo. Ikala makangula. Ya kweza la polele. Wase wewe heba. Ete yope. Usambake na Okutana. ni pedetara. Na pedetara yo. Amen. 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 Yesu mumana kubisha Lazare. Yesu esi asekwisi Lazare. Titi chinkemeshi. Eloko ekamusinga. Hakubi gayi. La tango asekwi. Bati peza et remarque. Batani eloko moko Et bakoti. quelle était cette remarque? Pe eloko nini bakutaki? Remarque vous moi c'est. Eloko bakutaki ezalaki te. Bati bamona Lazare ubika. Bamoni Lazare alamuki na bawe. Mikolo misui. Makolo bakangi. Makasa masui. Makolo bakangi. Yanze misui. Maboko bakangi. Visage enveloppé de linge. Mutu bakangi na ba linge. Amen. 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 Amen église. Amen. Un point très important. Litono ya motuya. Qui outu ditwa kwila ditukujale. Nde tozolobela okona lelo. Buwewu mutalama. Surtout zalaki mutu oyo aza na bokebi. Uvumo kwikala mongula karne lidik. Okoka komema carnet na biki. Bo ufunda madwa. Po okoma makambo oyo. Bwati tukuti kwabu. Mokolo mosusu. Ushaji kwenza erreur. Otikala kosala mbeba na vite. Amen. Amen. Chikemeshe nchi. Eloko nini ekamusi. Hati Yesu vile chikemu. La tembo Yesu atindi liloba na ye. Wapase Lazare so. Alobi Lazare bima. Yesu mulante utelipunzani. Yesu atondisaki meke na bonzambe. Jini kaka Lazare. Seko ya Lazare. Kati vodi mukute sherto. Yango ezalaki pasi te epa na ye. Kati vomo kumuta chishato. Ekokaki kotungisa ye te. Effectivement. Ya solo. Lazare wapi. Lazare asekwi. Kati uvodi mikada Lazare. Me yoka kosekwa Lazare. Udi ubika ye ya mwikala liye. Lazare asekwi ya kokangama. Udi ubika mwikala bande. Ye basingi ye na balinge. Udi ubika mulu achika kakulu. Basipiki ye eloko na elongi. Chifumokukolele Yesu. Eloko na ekoka kozala makasi epa na Yesu. Wahabi is Lazare so. Ete ntango lobete Lazare bima. Kakulu kamati. Kakulu ezalaki na mutu ekwei. Linge isulu. Balinge efungwami. Shinga ikose. Bamangweze ekwei. Chifumukolele mele nchini. Nini ekoka kozala makasi epa na Yesu. Kutimbalu makwabu. Eza na makambo mosusu. Très spirituel. Oyo eza ya molimo. Auti ukengele se. Oyo ezosenge te. Uumvo bini. Oyo kango malamu. Uumvo bipiese kele Lazare. Lolenge esalamelaki Lazare. Uwe utapiti. Yo mpe. Uti dote bwale bipiese kele. Ezosalaka esalemela mpe yo. Lazare kimubika bintu amene bisulugila to. Lazare asoki biloko wana mifongami yango moko te. Uti ufilaka bi deuxième ordre. Yesu apesi mitindo mibale. Bokwamba se. Mpona koloba ete Deliele. bofongola ye. Laissez-les aller. Botika ye ake. Lumusulula. Bofongola ye. Lumulekela aya. Botika ye akende. Amen. 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 Très important. Eza motuya. Ndimuma yese. Na ye niti. Jipetiki Yesu wamba chintwachi. Na ntango Yesu alobi liloba oyo. Kavamu chamba kumpuka. Alobaki akona poasa te. Il avait un objectif. Ye azalaki na etindia Que songo. vous devez noter bien. Oyo esengeli osimba. Objectif, vos objectifs taille.
Et tu sais ce que tu as dit. Algadi kotika passe zela et pas battu Moses. Basala Mosala. Amen. Nous disons qu'on veut bien. On l'a dit madame. Au fond, c'est un passe Après sans zela. Et pas battu Moses. Basala Mosala. Tu vois le cas. Betinani. Tété là. Bongo ezawana. Tabernacle. Bongo De délivrance. Yabokambolami. Et dit témoignage. Pe yanitatori. Mon tout est là pour témoigner. Moto mogi kotatolati. A dit qu'il est délivré. Sokakambolamite. Amen. Amen. Mon tout voyez le témoignage. Pwete mutwatatola. Il faut y aller délivrer. Et c'est de la kambolama. Pour pouvoir le campana. Nanika musungulu. Pour vous lier. Oye kanani. Pour vous mourir. Kayo kondo hato. Omonga moga komiki sati. Pour vous m'écouter. Kayo kusumi le to. Oyo monga moga komiki sati. Pour vos relations, il y a kayo kushikisha to. Oyo relation moga koseli sati. Pour vous dire que yeye kayo kushikisha to. Oyo moyembe moga koseli sati. Amen. Amen. Amen l'église. Amen. Nous disons dans le bien. Ozolandanga. Famille sombela ya. Sombela ni kwasi. Papa ko vandela koto na mona babi. Ekala ni mwana. Na mona babi. Puti marobu. Esana makambo ebele. A dit solution kayo kumweka. Oyo solution ko komona na te À travers nos moyens financiers. la nzela bisolo. Amen. Amen. À dit solution kayo kumweka. Oyo eyamego komonisa te À travers Dieu tout la moyibi oyo tosala bo. à dit solution kayo kumweka. Oyo solution ko komona na te À travers connaissance. na nzela oyebi na yo. Iti balunda ni bamanyana nabo mokutulila na itu. Oyo bandeko mpe bandingo bakoki komemela biso. Baro agika. Makambo ezosi Ne fais que kaka à du coup intervention. soki lisungi Ya ba wende Dieu. ya babakolami. Kibolunda Ndeti nani Yesu Yesu kujua mbase. alobi Deliele bofongola ye laissez-les aller. botika ye akende. Adiwa bana. Na ntango alobi bongo C'était le processus. yango ezalaki molongo ya kolanda What début, what délivrance. ya mobandi ya bokambola ya lazaro. Voilà ça. Ya lazaro. Amen. Amen. Processus. Bolandi ndolu Délivrance. bokambolami Muntu kakushi. moto akosa yo te. Ujiweze kama minute. Iwele tu. Moto akoso te ke délivrance esilaka mbala moko to na miniti moko. Amen. Amen. Anu Yesu mwimana. Kaka soki Yesu atelemi. Umilita. La ntango wana Toutes ces parties du corps biteni nyonso nzoto wana ont été libérées. yango ekambolamaki. Nasolo kabiti. Azeto mpe ndenge ovandi. Partie yebe ya mobiti. Biteni nde ya nzoto Itumi kwata quelque part. ekangama esika sokolo. Quand il libéré tout. yango ekambolami te. Soit mutu weko mushimu. ezala motu mobimba Mukwata dans le monde des ténèbres. ekangama na mokili ya molili. Tati wewe personnellement. mpe yo moko How would it omitali Uti mweleke. omoni ete Uti normal. oza normal Tati tui normal to. mpe oza normal te. Quelque part. esika songolo Kwata. bakanga Au bomona ye monde des ténèbres. na mokili ya molili. Mutu mukwata. mokongo ekangami Maximum kwata. matoyi ekangami Maximum kwata. biso ekangami Tuli mukwata. solo Mukana mukwata. monoko ekangami Bianze mukwata. maboko ekangami Nakasa mukwata. bakolo ekangama. Pourquoi pas ton sexe? mpona nini te biteni na yo ya bomoto ya nzoto. Nous allons parler aujourd'hui sans tabou. tozoloba lelo ekile eza te. Amen. Amen.
Amen. Amen. Zambi akomwishi. Tigende nzambe na likolo asunga yo. Efupi papa tubalaba. Ezalaki malamu bato baya. Bokayoka makambo oyo. Eza motuyo. Eza fomo ya moto nyonso kopola te ata loposo ata monoko. Amen. Amen. Mutu mukwat. Mutu ya koteka. Musu. Ekakime. Cela veut dire Ebikoloba. Mesu. Mish. Makana. Ezibama. Masu. Ekana. Kalumuni wende. Taku yoso takolo. Wende ufita mafuta. Osopa kwa mafuta. Kwisu. Kwena aku. Oye kanami. Kada kukwata mchanga. Elonye kanama na kiko. Kuye umanye to. Oye bite. Katikwa kumanyese. Epo yeko. Kwisu. Elonye. Nigwe bawe. Eza na yoyo. Nigwe wene mutumba. Eza na yafase. Nigwe wudi usomba. Eza na yasa pepele na yoyo. Nigwe mwana wudi urela muzu. Eza na ya mwana wudi na damu. Nigwe mukazi wudi nenda muzu. Eza na ya mwana sosa. Swanda mulu wudi nenda muzu. Eza na mabalo sana yoyo. Kujipimanishi. Bileko ezali po yebete boko ya moto ekangami na moyei. Amen. Amen. Mesu masui. Soki miso kotekangami. Quelle image qui est liée tôt. Nande formalité. Il y a des symboles. Bileko ezali. Kujipimanishi. Bileko ezali. Kujipikenyelese. Ezo sekete. Ningene pepite. Na kokende no malembe malembe. How do we découvrir? Na tango kososola. How do we mane malwa? Oyebi makambo. Yesu muko hamuto. Atoma kibutuke. Emuntu. Oleki moto. Wambese. Olokete. Antuka muntu. Moto. Tena mwaji kikende yeto. Muntu na ye bisu na ye nane kakola bite. Mesu endekene de yeto. Bisu ne kakola bite. Ukene mwende kama yende yeto. Olokone kakola bite. Mesu endekene de yeto. Bitomato ile kakola bite. Amen. 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 Kabla kulomba niweze forte. Ikosema yote ono banala. Ambiance. Hata maboko. Kinga hospitali yetu. Soki maboko kutuna ndo kama. Ani mamba sakima hospitali. Bakura kutuna ndo kama bite. Kwamba kwenze forte. Okosane forte. Chiko chipi. Wewe sasa kama bibi. Jase kumani malato. Eto ile makabuyu. Kandi hao mayene. Nataka usiwe lelo. Faites attention. Salakero. Na somo personnel. Atayo mokope. Na somo wankaye. Atayo mokope. Uni tanila mu. Obita koyo. Wambani. Olobete. Mukana mwana. Bona nga. Jusqu'à présent. Kino lelo. Qui moi je peux pas la payer. Lambe kangola mate. Malgré mon Dieu que Michel. Atande na yeba. Malgré mon Dieu jamais. Atande na bondela. Malgré mon Dieu répond. Atande na dibaka bakiti. Pour ma sanis. Na yanga. Mais. Kasi malo. L'outil loin. Lole bonanga. Titi Et kakami quelque part. Neige. Bisu. Atituation. Oyo ekakami na. Mitu ya kumukanda. Bakotele biso mokanda. Wa un Jean. Yowane ya Yakobo. Et jusqu'à 16. Et jusqu'à 16. Amen. 1 Jean 2 jusqu'à 16. L'enseignement séminaire. Ni tout bal verset à bout. Ni ndomba mobali kwa nikala bui. Gymnastique ya bout. Si c'est possible, comme vous l'avez il y a des micros qui tapent bien puisque nous allons beaucoup lire. Au nom de soki okompaki bakelelo utundami obelanga yango landa na kilia
Oh, Milolo. Écoute distraire. Okozangela eyeli na yo awa. Yo bongi. Malu anji kwambelele. Bakamu na ceux sont de l'eau. Durant toute ta vie. Ute momo ino mobito. Ni akongo. Ekusonga yo. Chelo musose. Na ligide. Wikala distrito. Ozalaki. Wikala ni mwanzani kukongo. Kaka soki molimo enemiyo. Wewe mutila amen. Soki oleli amen. Tila pas péché. Osumukite. Wewe mutite tikasi. Soki obeti mabu. Tila pas péché. Osumukite. Nzambe akubereshe. Nzambe asukoyo. 1 Jean 2 jusqu'à 16. Chapitre 2 verset 16. Ok. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Tout ce que nous avons Yesu tukashikole. Magasi wetu Bible tu ambase. Bible le dit. Convoitise bilulela. Ujufu makumesu. Uyu junta na bisu. Envie. Ulula. Ujufu makumesu. Esukuta na bisu. C'est pour vous dire que. Et ça pour le premier Seigneur. Mon pauvre. Mon Lolanda. Mon tout caillou monato. Mon toi mon akato. Voyez quoi vieux chinto. Avec les bons ou les locaux. C'est tout un problème. Et ça y est. Amen. Amen. Avec la tasse bien longue dans ma bouche. Tout un problème. Et ça passe pour nous la bouche à mon aide. Que tout le monde mais pour tout la son monde grâce. Oh, ça passe à l'igolo. Pourquoi les chemins soient la paix, ça y est, Michou. Mon monde est hier. La carte n'a lieu. Mon dit envie. Il loule et sali. Qu'on loule et sali. Amen. Cela veut dire quoi? Et les colonies. Mon toi. Mon toi. Mais soyez-là. Bisnaye. A-t-il toujours lié? Et Kagami. Lié dans quoi? Et Kagami n'a dit. Pour mal ou sous. La Bakabouyo. Aïe, ça qui change un mito. Oh, nous autres se présentent. Ça dit ça qui change un pitch. Les autres se présentent. Amen. Amen. Malheur ça qui change un pitch. Bakabouyo se présentent. A-t-il à me frapper? Les obétaillés. Plus que. Koleka. Malheur à ça qui change un pitch. Bakabouyo se présentent. Tu vois le cas? Des dynamiques. Nous disons, on a. Au second. Partout ma kuluka mon bopi. Partout ma soukou ya kana ma soukou. À cause. Ya tina. Ou envie. Ya kolula. Iti monde moi. Oule sakati na babo. Kaka imo kukwata moito. Moya kaka moteme zate. Kaka imo kutikanda to. Moya mipekise zate. Monde mwenda. Na kati na yo. Monde ntenda. Etoni le Kala kana. Kobeta motema ne loko iza ya yete. Amen. 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 Oh! La Bible nous dit que. Bible nous dit. Quel est ce qui est besoin de nous couler? Tous les dimanches, le voilà yako ou dimanche. Mais quel dit ce qui vous m'emballe? Mais ça dit celui du Bible nous dit. Il est dit toi. Et ça vous le dit. C'est ton œil spirituel. Et ça y est pour lui. Où tout le monde est pas. Où les attaques. Où les attaques. Où les autres dimanches. Où vous sommes bénis. Là. Vous ne pas de la terre. Comment est-il que tu peux frapper pour les sous-toi? Tant qu'on somme les gens, ils sont bénis dans la bouche. Amen. Amen. Deuxième retard. Et dans le Yami Bali. Deuxième retard. Et dans le Yami Bali. Yéyou somba mouroué. Sore Bandaka
Nous sommes méchants. La malédiction. Quelque part. Tu vois le cas. Nous disons mon avant tout. Il y a un chintu. Avant le logo. Tu tout comme moi. Tu frappes comme mes. Usana mulengoma. Usana mulengoma. Article qui dit. On voit là comment tu sais le lutte. Soyez content. Amen. 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 Pamour, Bakubele, Mbale Zabubi, Basala Masou, à travers la Zéla, Walukuka, au Bécamoté, mais le Luka qui est pour qui laisse, on le met sur le guide. Tellement que tu es pour moi, je vois pour tout, tu as dit le dos. Il est mis sur les et vous pouvez demander, et moi, le moi, c'est pour toi, la Zéla. Tellement que tu as dit pour moi, le monde, oui, tu as dit la vie, vous pouvez demander que moi, le monde, Zela. Yesu kabona. Amutumu na jende chana. Kodala kaka pamu. Mesu kayau. Bisu ya bobo. Amute ye. Edi boli barako. Deuxième état. Endai ya bibale. Jesu di kuna mutu bidam. Kodam ya zote na bisu somone pamba. Jimushi ya budak. Ezo tike bolungu. Jikubala kudite. Donc, après que vous voulez, donc, fort, mais ça, à sa taille, à sa taille, Lui soit mis parler et tel il a mis parler comme ça va te mêler la macane. Amen. 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 Peut-être. On a reçu. Oui. Yo. Au niveau où il y a des gens qui ont dit la bateau, le bus, la bango, le bus à la tête. Pour nous, c'est le point de 17 ans. Yo. Bus, là, il y a pour le 17 ans. Pour nous, c'est le point de 17 ans. Komona te wewe mumo wewe wasoko boni moyo munda ututa kotendo super moyo munda usama kotendo beli ukutu mase ezotinda yo wewe mule kaka na simba daka. Amen. Amen. Jibe ni mule na tango musimba ushaka kumanese yebete. La parole de Dieu, l'ilobana sabe, va te condamner sans excuse. Et pourquoi il s'agit de tout? Et Dieu veut nous donner la table possible. Tu t'attends à une réaction opposée à l'opposition, ça n'a pas de magnifique. Yamouli. Amen. 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 Les sous, il y a plus sur moi. Ce n'est pas n'importe quel mais sous. Et ça dit sur nos sautés. Mais à des massues. Et ça dit sur Kanda. Vous dites pas tout ma boue. Mais ça n'a pas tout le lieu. Mais n'est-ce que tu dois aimer. Parce que dans le mec aux autres d'abord. Donc voilà où tu dis tout quoi aimer. Parce que là t'as des choses. Mais où tu dis tout dire. Des choses. Parce que où tu dis tout quoi. Parce que des choses. Malgré que tu as déjà. Attaque le banana. Malgré que tu as déjà. Attaque le banana. Malgré que tu as déjà. Attaque le banana. Mais c'est pareil. Qui a dit délivrance? Now gone. Les mots de délivrance, c'est ça la cause à la peau. Amen. Amen. Qui a dit un saint? Il y a des osseilles. Délivrance. Le capola. Ah, elle c'est un moutou. Et ça, il y a comme ça. Comment on peut utiliser ce mot? Il soit qui sur le les amis à mon coup, ça le comment c'est Dieu soutient ma carrière dans le calendrier préto l'issue les amis solide l'issue les kakali il faut y passer pour des délivrance et c'est limité les calabocamol pour les calendrier pose à la somme
Amen. Amen. Tout cela pour Yesu Christ. Et dans le Amen a dit, quoi les accomplissements? Na chédit. Attends, Dis-moi que là il dit. écoute ça les gamins. Quasiment du mal il dit que comment? Vous voyez que tu as comme une nuit. Bah tu vas dans mon Canada. Maintenant que son Canada. Pour Psaume 58, 3 jusqu'à 4. Au Canada, dans Zembo. Psaume Dans Zembo, il y a Daoui. 53, 3 jusqu'à 4. Dukumitano na misato talatala ya misato kino la mine. Psaume chapitre 53, Oui. verset 3 jusqu'à 4. Dieu du haut du ciel regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu l'essence? Ils dévorent mon père, ils prennent pour nourriture. Ils ne voient point Dieu. Amen. C'est Dieu le joie mal. Nous sommes des. Excuse. Voilà le détail. Oui, mais ça n'a pas ta manette, dans mon avalien. Somme 58, 3 jusqu'à 4. Donc il y a Somme 58, 3 à 5. 58, 78. 3 jusqu'à 4. Ok, Psaume chapitre 58, 3 jusqu'à 4. Amen. Loin de là, dans le cœur, vous consommez de l'iniquité. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis de l'esprit maternel. Amen. Tout le monde jusqu'à ici. Continuons encore un tout petit peu. Allez-y. Les méchants sont pervertis de l'esprit maternel. Les montagnes s'écartent au sortir du ventre de leur mère. Amen. C'est le droit. Zambi akuberesha. Zambi abamolayo. Ikele disubie. Sukili sunayo. Tu veux dire celui qui va en voiture. Et kanama ki bona bilulela. Disubie. Lisunayo. Tu veux dire celui qui boit. Et kanama ki boit en vie. Bona bilulela. Kuiwa kuitebisese. Ozoni mate. Chintu chikuli takumeso. Elo kana biso. Aluwe ukuchipa kula. Kaka ozwako. Aluwe ukuchambiye. Oluli yako. Kushane chiche. Etikali yayo. Kali owa iditi. Yoka itoi. Diti ni mo kumera diliye. Itoi pe mo kaka. Jimba kaye. Tako ni. Jimba tijiji. Tako ezali. Jikala liye. Tako ekaka. Nous ajoutons, s'il vous plaît, papa, nous ajoutons le verset 5. Psaume 58, le verset 5. Ils ont un venin pareil à un venin d'un serpent, tel aspic sourd qui ferme son oreille. Amen. Comme ce lobala au métier qui a allé très vite, ça n'empêche pas. Amen. Amen. Dieu dit à Monto, il dit à Monto. Muntu wa mukutakanya. Muntu azopa. Muntu mulela mkujimachi. Muntu mabote ayoka kate. Muntu kayu ngoto. Ayoka kanete. Mulela henda modena au. Babota yoko. Wetana ni lulemu. Nakenge. Lweza kuwa nyoka. Nyoka nyoka. Kichi kendeye. Lito ya motamuri. Njenze kuti jini mungo munga muhaya. Etale pola na biloko ya banyamala matoi. Njenze kuti jini mungo munga muhaya. Itoi nyoso za banyamala kati.
na showe wo a to lobi kupandira kuti kubanda to toni jilo gidopo litoya boy kati yango yo makate. amen Amen. amen Amen. tujimiti tena kwa wale Osotima no sale mwana mkwa okokuta mwana mususu bogule le pi babota ya bien puti mamulela mwana yo lokola mama bota ka mwana nyusu puti tatulela mwana yo lokola tata bota ka mwana nyusu kati hatu kompare la tango soko palo chuma ya mwana eyokeli ya yo ni chuma ya bana bakwa eyokeli ya bana mususu usanga la différence osokuta kokese chuma ukujela kongo osokuta no bituka ule mwana oyo mwana titi cheze mukuchi bine susala boyo usala kumanyese tikala yebete mwana wana matenda ye batoyi na yo na muda abantu bakwa esa lokola bafido sote matenda ye batoyi na yo na umvwa eyokaka ainsi l'éternel to elobi yawo te na shazami ye moko atazama lo na sawa mumumanyele jitanzani mwabe atoyebile bana samba ya kutinda toni jilo uta tomo kile poko mwana wa mushindo mwana ya boyo kwa yeye kumvwa oyo c'est tout un problème ezali kama amen amen chimanyishirwati elongo wana ushaka kushakika se tikala yebete chimwenza oyo ezosala yebe kima chienda bahatoto eza batoyi ne kapamie kasi il y a un blocage eza na pokoso moko il y a des liens eza na basinga quelque part esinga moko ifinisi kama chao ekati kama nalikuwa mwana to kaka mpona mwana te wala meme bantu bakulu eza na biboni unuwa kwezi mwambile mwana mwape okozolozoseka mwa umwana wenza kwenza kukwa ye azosala ya ye chicheza chichi lini ezosala ce n'est pas que kimumvo to eza te mpo ayoki mais mumvwa ayoki kati mungu dini blocage lokola kangami mungu dini liye kama lokola za singa sokolo ingeze oyo ezosala batende ye ye mpo ayoka pour parvenir akoma na koyo kuteza kuona kuti kusakishaza bito kosala likambo ezosepereseza yeye haliweze ye ye ta kozosala kusalira kwachana eza kaka mopasi asa kuti kusakisha kubiliwe oyo ezoseperesa ozotonenge wa azosala mushindwa oyo twaboyo aza na kosala elikansi amen 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 how ikala we soki yo ani mulunda we olingana yo ani muntu lusomale oyo evandaka na ye ani mwana mulela munda we mwana oyo oboti umuremarke otalike kumalwa na makambo oyo c'est mwana omushindwa yebete mwana boyo il lui faut une délivrance oyo mwasi ako délivrance kai délivrance ni le fils de Wamachi ya batoyi abana koyoka amen 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 délivrance de mujimu eza mokambola anu Wamachi mpo bayokaka na batoyi kone kene uvoto mpo batoyi papa ezokoka hau ute umona bamisusu ozomona ayo alakala yeye to yabetaka kutembele ayo aliye to alulaka te kitile mali kitile ya yewa sika kuli ya dia Machi kaka koyoka when the delivrance bokaka na ye mushi ale wako ekeseni ya mosusu faut que Wamachi ayokaka alléluia amen tuti la mokala ya Yesu ikele ngongwewa soki yo oyokaka na ndako te eza yo hadi mulimo uji akosala ezosili kukolesha moyo wa Mungu kokolisa motema te umbikile bengaka bongalira yebisaka ni tulonda processus normal tokolanda sikoyo molamba wa délivrance ya kokambola bokute isike kokambola kaka ton oreille boyoki na yo waikala mungu muzangu musu oyokaka te nsamba leki amen 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 na shamukana kabiti ata mondoko mosusu ekangama mukana momu muti très dangereuse mondoko te eza mabe makasi wana mukana po ete moloko kimudiludi milisoma mpe bisika loleko evandi amen amen roi mokonzi malgré quand tu qu'est-ce ate ezali mokuke mais comment décider soki esi kokaka il y a une explosion eza kopanza ekosala comment décider soki esi kokaka musokuluma okunyama mboka mobimbe kobe ndeke bilimo okukuluka pepe kokwei nzuku bilimo okushimba bandako ekokwei cause waluti latina lolemo malgré quand tu qu'est-ce ate eza moke letalika kulula mikuna me lolemo kwesaka bangomba olukayi ndetineli bakamona bakenda mu luhangu omoni batiako na lopango bibili bilondangani
Le papa de soit vie. Le papa lui va aller de quoi? Contrôler quand toi. On va contrôler. Et t'as dit très dangereux. Pour te lever pour ça. Parce que t'as dit très venimeux. Pour te lever ça là. Pour tu peux réagir. C'est que l'idée sale. Et surtout, Pépoléka. quoi pour que t'ailles te livrer tôt. Ce qui le lève pour garder l'habitude. T'as dit des scandales. Et ça là, t'as les gamins. Amen. 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 L'olé. Ne va-t-il dire là? Makotanga le biso. Mon gars dans Jérémie. Yirimiya. 18. Okapo na zobi na mwambe, zobi na mwambe. Jérémie chapitre 18, le verset 18e aussi. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tirons-les avec la langue, mais prenons pas garde à tous ces discours. Amen. Amen. Ne prenez pas garde à tous ces discours. Tout ça là qui est parti dans ma famille de Sosolo. Amen. Amen. Pourtant, tout est test. Le lait pressé le bouquet. Mais qui est très dangereux. Mais ça a paix. Vous dire attention tout. Si vous savez que battez. T'as dit mon congrès que vous dites où est le Le lait propose son son de ça le lait. Quand il y a là où donne mon aime. Et mes autres dînes à l'effet. Sacrifice, you should wait. Pas sacrifice nous sommes ça. Where is it in the way is it in the Nous sommes ça le repos. Yandamuka enfin. Et bon moi ni papa. Amen. Amen. À cause de l'outil. Il y a dit dans le lait. L'outil mais il doit aller quand nous allons le caisse. Le lait pour son le bouquet. Quand il faut pas mon docteur. Et ça a beaucoup à faire. Quand tu dis que les Américains. Mais le lait pour ça a pas combiné. Je sais pas ton ban. Le lait pour pas canard pas. Pour tu parles de ma boule. Et ça n'a pas tout le. Parce que il y a pas de ma quoi. Pour pas tout le souci. Seulement à cause de l'outil. Quand tu prends le lait pour. Comme il va pour la arme de toi. Parce que vous nous dites. Comme il va pour le moyen. Parce que vous partagez. Comme il va pour le moutito. Parce qu'il était l'outil noir. le lait pour la maman. Le chef est là-bas. Et pour lui partout. Amen. Amen. Surtout ma couple. Surtout dans le cadre de la dame Yamba. Bible le loi d'assis. Bible le dit. Bali le tulanga la bêtise. On parle de l'ingénieur Sinayo. Bali bali le bouteille. Par contre, les divisions de Botaou. Balumba. Il parle. Tulanga bakashi. Toli Gabasi. Bakashi haku. Basi. Bikaye kukokela bakokela baba ya. Basi baza na condition qui ça est pas mibali. Principe mikasi. Moi, mon père bouquet. Ikichana. Mibali. Tati. Kasi. Il déstabilisé. Et ça pour cela. Foyer ya bantu. Banda kwa bantu. Kani mo walu le to. Pour le kabule le dire. Cause seulement walu ti. Kaka pour le lait. Amohama. Dans le sous maman. Oui, quand il nous dit, À ça le lait. lui, qui est très compliqué. Compliqué le lait pour Ou moi. bien tout. Tout est tata. Oui, quand il nous dit, À ça le lait. très compliqué. Oh, et ça m'appelle. Lui, il nous cherche ne dit pas. Le lait pour moi dans les balles. Pas quoi. Laissez-moi sous. Quand il nous fait des chances. Aux yeux dans la. Pour nous faire un quoi. Beaucoup de gens sous. Quand il nous dit attention, C'est c'est ça la quête battée. pour que vous le Et le lait pour essayer de faire. Laissez-moi sous. mais, La si. pour vous dire, lui, quand il y est, Le problème pour les canadiens. quand il nous fait des livrets, Là, le commande de liberté. il faut le coucher. Et les dieux vont me sous les balles à débat. Voici, Pour le livre. peut-être nous repose. Kaka pour la koyano la paix. Amen. Amen. Ndekela mali. Maman, tchela la baille la douche na sobo. Qui va voir le compte? Ah, papa le bien le sous soudé. On me repose. Yo que réponse à maman. Où on peut le nom? Yo ça va pas côté. Où on me le Yo moni na mwana musala yo. Amen. Amen. Amen, l'église. Amen. Réponse
réponse est immédiate. La réponse lui va dire. Il ne faut pas qu'on le dise. Et vous dites dans le lèvre. Qu'a dit réaction? Mais réaction. Tu ne peux pas dire. Oui, voilà. Une chienne. Une nation. Ma pauvre. Ma pauvre. Il ponto. Ali faut demander Bandi. Quand nous devons me célébrer. Papa, ça dit que le célébrer. Tu vas me célébrer pourquoi? Et ça va me célébrer pour sous. Mon foyer est là-bas. La madame. Il y a le babanete. Où est-ce nous? Où est-ce que nous? Où est-ce que nous? Oui, oui. Azona katate na mwasine. Kasi. Encore one thing. Na tina lowe. Pourquoi tu nous moussez ya? Le polo le pone popio. Vous messieurs la paix. Sambo. Quel regard vous messieurs la paix le de toi? A ton tanga juste qui sambo directement au bout de le cours. A tele na le na solo pour qui sambo. Ouais, on continue. On le peut pour lui. On le peut pour lui. Allez, arrête. Allez, ya. Mbaya yo. Mujagatamu na kozwa mamwele bijingo mudu mama kweli makali kali jinu tumata lile kweli ani disu difwa biso kufi usana ni chile madira Afrika na mwali kama those voyez de petites choses pour les locaux Dieu qu'il faut contrôler et ce que le sala qu'il faut gérer et ce que le pâté par la gérance marque pour pâté wakalu jini ya no leko Muto bikuti atene na mwali kama na lishi amen amen lo lembo non tout ce que nous avons dit non Biblia lika malgré les postes wama ata réponse mama surtout lika ki lokola Biblia le lika ata papa répondre mabe ulika kotika lakini et nana peni poyoka il faut que les lutini oza na leko lukati oye kakolani potika lakini amen amen. Oui, on est venu de pas délivrer. Supposa na leko Ah, oui, on coule. Somo na gaso Le petit chaleur. ya le leko kotika lakini Que nous on coule. oya lobi Le monsieur ne peut répliquer. ya yo ni ngelo ba On met dans l'immédiat que ye pete mais comment ça vous wenda? ko no so tapo Le leko ouais. le leko na Le ye leko qui gagne délivrer. le kambo la ni Nous ne pas délivrance. c'est la délivrance Spécial. Bon, nous ne délivrer. surtout le leko kambo la Divorce est là. mais ka divorce ça na mabala te Le délivrer. le leko so de kambo la Pas de mal, le tout. bato bakokosa na ndako libala te ou bien na kata société ou bien bisikoyo Le délivrer. le leko so de kambo la Pas de mal, le tout. bato bakofika na te Le délivrer. le leko so de kambo la Pas de mal, bato bakopoma kujiyekeshana bakwakuto kokende kotonga bamisusu kabikusana bantu okokuta bato bakafika kujishana bakwa bakomi na kotonga bamisusu bosi waluti yatinda loleko oyo ekambola bite amen 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 chikonde chose ntango nyonso chiuduso oyo sofa nimufwayiwe ezala na ndako na libala nimukachimwabalika ezala na kati ya baniga nimunda maebelezi ezala na kati ya egelezi haukuwungolukimiwe soki oyongi lolemo na yo lushinga mwakweze chinzambika imosoto elingi esala ozala libi te umanyese yebe te elulujini lolemo oyo lodinawe oyo naza nango kalwele nalikitaladeyo lano ekangolami te yemene mwapa kutuwedeje na kile epai mopangolami azali wasempete délivrance waluti mpo nazwa okangola soki matoi yo eza eyokaka te matoi mamboki eza ndenge lolemo etikala bongo amen eza mambo te lolemo etikala bongo matoi oyo on est au combat ainsi dit l'Éternel.
éternel. Mais ce que nous que le lui savait. On est au Congo des amis moussous. Mais ce que nous que nous savons. On est au Congo des amis mois. Nous que nous savons le lui. Ni quoi ouais. Mais ça n'a pas de. Ni quoi pas de. Mais ça n'a pas de. Ni quoi pas de paix. Mais ça n'a pas de mal à nous. Nous mais c'est pas ouais. À tout il y a eu. On go one man. Les autres comme ça. Chichi. Mais quand on a pas nouvelle de pas nous c'est ça que. On va aussi mais. Oyoki ba nous c'est pour le. Apôtre mo ba ndo kuchamile. Apôtre ba na chef de nous. Ovi wa aussi mais. Atei kakai. Amen. 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 Apôtre que mo wa pe. Apôtre ko ya wati. Comme élément visible. Quand il est pas beaucoup de yoni. Au contraire, Pero Jesus, hajuru mo pe. dan kwa zo yawo. Ngo kuluisi. Wana ko bundisa. Kutukulisha wewe. O ya zo bundisa yo. Amen. Amen. Mbona huko? Tango ko yo. Vitizani mwamba à travers la porte. Oyo sabazo wana zela porte. Déblocage exact. Pour former ça. Mabu akaruka. Bakapo former. Yakalenge diwene. C'est comment non? À travers Dans c'est là l'outil. le lait. Le apporte. Il y a Thomas. Il y a de l'âge. La oyo zo iblis. Du coup des livrets. Et quand le yo. Amen. Et on va spécialement. Apoya kakate. Ouais. Pour le yo. Au contraire. Pero Jesus. Va devenir Apoya. un élément visible. Et l'homme moko Pour ta vie. pour la maman. Un serviteur de Dieu. Pour ça ça. Ne peut jamais devenir un élément visible. Après il pas possible ça. Pour t'aider les Pour victoires. la Christ. À moins que il t'aide cloche. Azana kidogo. Wanda kone loko alikama to loko possible ici pour la mtoa. Amen. 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 L'outil. Le lait. Faites attention avec l'outil. Sala qui va le lait pour nous. Quand vous faites des difficultés. Écoute sona koko sauté. Quand vous faites des choses, Et même mayo na life. vous êtes capable. Les ana makoki. Ya kotika yo. Célibataire. Célibataire. Vous êtes capable. Les ana makoki. Ya kotika yo. Bien, c'est tout. Baboko ba. Vous êtes capable. Les ana makoki. Vous posez la relation. Ya kata la relation. Vous êtes Na ya to ba capable. capable. Les ana makoki. Ya kona mayo. Amen. Kokoti sona life. Le lait. Amen. Amen. Ils ont coûté. Très compliqué. Mais ils ont coûté. Wakumuntu. On a coûté. Ndio wakola kipaji. Zone. Zone. Kutipanga kwa mlimulu. Et ça va pousser dans la zone. Pour qu'il puisse mbasha passage Victor. Prochainement, on a voté. Kutipanga kwa mlimulu. Et ça va pousser dans la zone. Non vrai. Zone. Il va pour la mater. Yeye mwana ngabo jingo mu. Sote kei na wese. Mumanyese. Ayebi. Mulubaze. Na dabuli. Mubala bachikamba. Leo mama songolo landi. Batele bachasos. Oyo solo ya passé oyo. Amen. Mfano mulunda wali mkwa. Na salati ya mulimu na mamo. Bamubikile chamana tanda kanwa. Azumi chaman tatarana. Lunyimo kusomba Popo fa kubali kuti koba to. Toni mba 14 Ndio 14 Kwa mwana passage wacha mana tanda kanwa. Umona chamala zole kake. Kama mateka no mahali. Sori wa cheka ko fufuka. Lazima yingine mulemo kusa. Ate sana ngai. Unyo mwana pesa sote mulemo. Chamala kodi. Zolo. Tipo cheza chini. Ndio bado sana. Yeye musomba. Soja kwa. Mumana kuja mbiskani. Ache mwa biskali. Tulu tende ye. Solo na yo. Jituma. Eti Akuchiku. dara na elububu. Chamala we. Tanda kanwa. Tandara noai. Bado mwana ku. Bado
À cause de non, donc délivré. Non délivré, Mbakabwe la tole mumashi. Bakoti solo. À cause non libéré, Osaka solo izako solo. Mbakabwe la mujanda. Babibuta na ibisika kitoki. Babwe na mukoloshi. Bakomi bandoki. Chanda kuloshi muhomu bintrisi tangani. Kitoki solo kezele mo. Ikana zangu mokutongoli. Sasa zaba kusubimiso. Nindi tahurula Na kukabula ko. Wale bimene bipo mokutongoli. Oyeba solo kezali kitoki. Hadi kumamele ya mutongoli kuloshi. Sobe mwana wazanto. Kukumene ni mutu wamu kategori kampa. Azamu kaipigo lusomo. Hadi kumamele ya mutu wamu mwena changu. Oyeba utasolo. Kumene ni mutu wamu kategori kampa. Oyeba zaya ipigo lusomo. Hadi kumamele ni mutu wamu mwena muho. Oyebe kumene. Wamu kategori kampa. Azaya ipigo lusomo. Chima tuwa mwamu moto. Basa batondeki. Kalime kisio fungo. Me basa mukonsumo. Amen. Amen. Comment tu nous t'es Obo tuzana mongo. tabernacle de France. Mongo bokambola mipeya tatoli. Ni tushikula kanyoso. Tukufongola makambo nyonso. Bwana nitenda kutaile mtu. Uteleke mukulu. Na sijuma kanikongo bishi. Ata molimo subio. Kuna leo mwe muho. Bubo. Ewu mwene tani. Mutu na kito. Ewu mwene kulozi. Mutu na solo. Mungu ni mwana mwape. Obola na yo. Ni mwana mwape muho. Na yeli ba kito. Ni mwana mwape tenda muho. Na yeli ba to solo. Njomo mani apena bashingu. Na yeli ba to abilili. Puisque il y a des signes. Bile mo sabi. Des signes. Où est-ce que la pesa? Oyo zosa eza kito. Oyo zosa lo. Ata solo. Amen. Amen. Oyo akuko salo. Mutu akisi. Il y a des signes Bile mo sabi. bibliques. Bile mo bibli. Alors, comment il est là? Tama kotaki lo. Faites prochainement. Balgoyo. L'homme est mon cousin de banque. Okwenda nako bana ba. Laissez mwana kumulera Mungu. Hata mwana yoko. Laissez mwana mutu. Hata sa passer. Laissez mwana wewe. Ndinga na yo. Laissez mutu sambile na. Ayo sabela na yo. Laissez mwana batoto. Hata mwana tata mama le neskasi. Hani mutenge. Tako tani. Mwana muse. Uyebete. Mutenge. Oyo nazo kusokolo. Amen. Amen. À cause. Natina. Wa kijilika chini délivré to. Ya oyo ayi tamola mike. Amen. 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 Bantu bakulu okwena Bato azolo aboyo. mpaka liwezo mudifika yao. Barikotisa na kokoso bango mpona zolo. Chaluki ni nju. Zolo telemiso. Moyo wa munda ushala ututa. Motema ikomi kobeta tugu. Amen. Amen. Fin des fins. Suka na nyonso. Anokalele. Azwaka. Wakula. Amemi. Wela mukani. Achina muno. Chini. Nini lo mwana? Malabu. Lobi. Ushala wela muho. Akubika kalikolo ya manda. Ushala wela kuloshi. Akubi mutu asolo. Ushala wela chani. Moto na kito. À cause. Na tina. Wane non délivré. Zolo ekamola mike. À cause wane non libéré. Zolo efongo mike. Amen. Amen. Tout dit tu y a. Tozoli. Pour pas dire du corps, pourquoi? Etena zuto mosusu. À où c'est les mains. Maboko. Bien ça. Maboko. Yesu wabise. Yesu alolete. Sulu la Lazare. Ofo kola Lazare. Bien. Maboko. Il faut bien suivre. Oye kamama. Il y avait un guide. Tile Israël. Amen. Quand on dit dimanche. Kama le dimanche. Au moment où on fasse A. Na obeki na face A. Tu passes au niveau de l'élève. Face na zolo na yo. Face B. Esa
Face originale. Il y a le lenge na boy ya solo. Où est-ce que le montu le motuyo? Oh, ça la ka motu nyonso. Vous donc il dit pas c'est. Ouais. Yo. Où qu'a dit putain. Où qu'a dit mon commando. Oh, ils sont pas boy. Où qu'a dit mon chance au commandement. Je suis dans la boy. Jamais vraiment putain. Oh, ça la ka bokim. Jana. Ba. Tu vas te retrouver dans ta mère. Au bout de la kama. Amen. Amen. Janza. Lobo. Alliance. Donc ma boy. Ni matubani là. Au temps de biso. Proverbe 12. Au cadre de la CC. Au cadre de 24. Ni matubani là kapiti jour. Yobo. 17. 17. 9. Ni matubani là kapiti. Ça c'est bien. Oui, ça va. Même Proverbe 6.1. Proverbe 6.1. Pour finir. Ni matubani là. Même Proverbe 6.9 jusqu'à 11. Proverbe 6.9. Qu'est-ce voit? Mal. Après, le film c'est yes. Oui, comme c'est yes. Pourquoi il est là? Quand il est Lazare, c'est. Il peut délivrer. Pour signer, il faut nous suivre. Bien. Proverbe 12. Proverbe 12. 24. Proverbe chapitre 12, verset 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Pardon. Ça me manque de Maurice. Comme on voit de l'Anza, il y a de bonnes choses. Et tu t'es remis mal. Ne faites pas une erreur à cause avec tes mains. On bien se dire, petite importance capitale. Premier salut. Papa, Donc, et quand on est tout à l'heure, Celui qui vous a dit yeye ni mukanda wa chinaka au fila kama upande après ça va yeye yake kwetre et ça va être très capital yeye kwa le imani bi et c'est le qui va pas la même verset d'accord verset pourquoi usikira mwana Mukando Sumuilu, chapitre 1, verset 3. Amen. Chanza chabwena chisumi nechikokeshi kadi nebenzeshe bafuba kumuji kubukone. Amen. Amen. Tuti na kukalenga Yesu Kristo. Yesu. Ujini jingana ngani? Okay. Biblia inajua. Okada atoli okapazoni na bibale molongo tokotanga izalia na mine mosala ekomisaka moto moko koigoi kasi koigoi ekomisaka moto moungu. Amen. Mukando jingana moko très bien. Lingana le bien. Lingana le kito. Lingana le kumi. Elle dit que le poko ya koigoi makokomisa yango moungu. Amen. Amen. Tata muntu wa chidini Le beaucoup à somba. muntu mukutakana Moto pamba. adipa mufuisha Bazo comme ça y est. mwena mutimu pika tena wipa Mongamba. mugamba. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de quoi? Natina ni Wachanza no délivré. le beaucoup est carbonité. Chanza cha muntu. Le beaucoup moto. Alibeza ya muntu. Tout le monde moto. Gani gani délivré to. Sote carbonité. Maman wanza. Maman. Tatu wanza. Papa. Omane se. Yemete. Otushanda mo. Okotika na mongamba. Amen. 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 Tete mu. Tete
Mon vision église. La vision église. Et ça va m'amener le message. Olingo. Olingi Zambé. Olingi na Mosa. Olingi na Kamunaza. Olingi na Bidio. Amen. Poye ni koso. Yambi bale. Tous à la bataille inya. Tout le vocabulité matérialité. Parce que là où il y a la paix, il y a la vie. Il y a le même Ce que vous avez prédication, il est là où il y a la paix, il y a la bénédiction. Il y a l'avancement. Il y a la prospérité. Il y a des sacs. Tout ça là, sali ya musala. Musala. Le travail procure le bonheur. Oh, musala est comme ça comme moto mosu et fou qui ça comme moto. Surtout au salon musalati. Amen. Amen. Les enfants, comme des babes. Alors, vous m'avez La mère. vous m'avez D'aller. vous m'avez la main de bombe. Tu n'es là chez les soins. Vous n'avez pas de poste. Tu as les balles de boue. Amen. Pourquoi ma loi? Vous avez boule. Et c'est que vous y avez. Pourquoi même Pourquoi est-ce que et pesanga au sommet et pesanga nazara so moi-même. somo yebi yango Pour nous, c'est le livre. okotika la somi Beaucoup d'épargne. okobanda kobika Beaucoup de temps. okokota na mutango wa satana te. Amen. Amen. Mon Dieu. Mosala Français de Bambani. bato ya lopoto Il n'y a pas un faux métier, il n'y a que des choses des gens. mosala babezalaka te ezalaka makoikoyo Merci beaucoup, Bomba. ata ya kokomboli Regarde, mon Dieu. eza mosala Nous n'aimons jamais. otunaka Les repas, tout parce qu'on a des gens. lelo bato bazomona ya pa Mais pourquoi comme il y a passé au rêve, soki bayebaka lobi na nga nous ne pouvons pas voir. bakalaka na ngai. Amen. 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 Il dit travailleur. Nazali mosala Il dit possède. nazala sala Mufwana nzambi wa nalanda nzambe akelanga mufwana Yesu nalandi yesu nazali mosala pourquoi tout le kino lelo ni nzambi wa nne eza nazali na ba ni Yesu ezala yesu nazosala c'est soki lelo mais sinon lié miso ekanga à tout mon compte lié c'est que je suis aujourd'hui ekolulo nazali lelo mais kasi c'est que j'étais hier oyo nazali lelo avant mon kulula church est-ce que biso wana ekolula eza masi. Amen. Amen. Beaucoup de venir church mpona komona nazali nkomwena muti wantu chilangana bijo nazalaki mobeteli babrike kabika bilashidi ya simato oyebi babrike ya epoke wana ezalaki ya nsima te kajidi ya ya mabele akamba. Amen. 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 Bume matene na mwite bijo church soki nandimaki yango te lelo nakoki kosala lolenge te kibolukale neti na nini pianza aboko pikipite ezose pianza esala kosala nasema wapeni wa muri vokali ate balobi esala nasema wapeni wa musitu kali
terre de Vous tenez, vous tenez. L'église a été délivrée. Vous gagnez des livrets. Oui, Kamoni. Vous dites que Dieu s'est délivré. Maman, Dieu s'est délivré. maman, qui parle. Maman, connaît que ça. Bon, vous connaissez. Pour Jusqu'à présent. qui nous le Dieu s'est délivré. Maman, on a T'as bien aidé à expliquer. là, le capot d'idée. Nous, ça, maintenant. Au Gogo Tango. T'as bien dit son Dieu. Et l'équipe salaté. Vous dites que ça va pas bon. Et ça, pourquoi pas de sous? Bien avant, tu peux pas bien. Oui, ma belle vie. Les hommes qui se respectent. Bateau va mis tout ça. Bon, tout le monde l'a gagné. Non. Les familles. Petit tamba kumanya. Il est qui coyé. Vous avez. Coyé. Moi, je suis un homme qui se respecte. Il faut tout le monde l'a gagné. Il faut Un homme qui se respecte. Pas mon même. Pas bon, tout le monde l'a gagné. Tu l'as donné du tout. Mais qui ne conseille pas votre abri. Mais tu deviens esclave des autres. Oh, ça comme mon gars, comme mon sous. Pourquoi? Pour lui. Parce que Oui, ta main sera toujours le moment où on a la carte. en bas. La serre. Et puis la main. Mais le moment Et l'autre. il y a au sous. Et pour ça, il y a eu. On va te commander. Au Zabo. Quel est le motif? Tu vas commander. Au commandant, on peut s'arrêter. Bon papa. Ma toi sola. Moi j'ai besoin de la paix. On peut sola. On peut le faire. Vous savez pas. Papa plus sola. Ma maman besoin de la vie. Solo sola n'avait qu'à ta maman pour prendre. Beaucoup de ça comme ça. Et ça a beaucoup de capables. Et c'est donc beaucoup de sous. Il y a pas aussi pas comme ce que nous. Les Alamana ah, face à essayer de le connaître. Le beau point sur les récits. Amen. Amen. Qui s'est pêché dans le sol. Qui s'est pêché dans le sol. Bon. Pour finir, pour finir, nous et c'est déjà délié. Et c'est pour lui. Le bon à la péricole. Et ça nous sala. Au salata ya ndengeni. Et ta cassirage dans Zénat. Et c'est pour ça. Tu vois, mais c'est moi le quoi? On a bien comme ça. Azo comme la masirage. Tu vois qu'il n'a pas maison. Par jour. Estimé, besoin combien? Au quoi tu as combien? Tu l'as mis à peu près 20 000. À 20 000. 18 000. 18 000. 16 000. 16 000. Voire même 15 000. À 15 000. Puis quoi le ménage? Ce qui ça passe 10 000. 10 000. Amen. Amen. Pas mathématicien, mais mon cachemire. Pas mathématicien, bazar. 10 000 par jour. Par mois, maintenant ça fait quoi? Par mois, combien? 100 000. Hein? 10 000 par an. 300 000. 300 000. 300 000, à la combien de dollars? 300 000 combien de dollars?
Hein? 350. 350 000. Amen. Amen. Et pourquoi c'est mon public côté? 350 $ par mois. T'as dit à vous t'as T'as compris? Mais comment tu as tout ça? T'as compris ta mort pour pas d'ailleurs. Si tu es un homme qui se respecte, Sauf dans mon oiseau, c'est respecté. vous devez me le voir là. Pour le bataille. Je me calme. Ah, mais ça là-bas, il y a un oui. Je me calme. Et vous pouvez vous devez pas comment vous faites. Oui. On va nous donner pour gagner. Yo. Il y a un fils moi, Il y a pas bon. Qui est esclave de l'autre? Dans les esclaves. C'est lui qui a donné. Vous dépensez, c'est lui qui a dépensé. Yo. Il y a un petit peu de profil de Wambulu Château. Dans le consultateur. Mais Yakufuta. Amen. Amen. Moi, je dis quoi pour Wambulu Château. Les gens ont besoin de se payer en Futa. Pinzoli na vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi séduit mpona Yesu mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango Yesu aye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai nakomi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu ngai oyo nafandaki na beteza nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toyana bango babonga bayaki nsima na nga bazwa guérison ntango elomba belemi libo